balandi émission na biso tozokende wapi na sepeli suko kuta na bino na journée ya lelo na pokwa na lelo ça dépend place bande connaisse beaucoup la vidéo oyo eza bongo mama Nicole Moisanza wasela kabino émission tozokende wapi eza émission moko pona changement de mentalité eza ko permettre biso vraiment to avancer na kati mentalité moko ya malamu na sala kapé série double face eza série oyo eza ko laksa biso ba personnalité ya batu deuxième face ya batu mususu ozomona mususu azo sekisa yo mais aza na face mususu abombi oyo yo oyebite yango na sala ka série double face pona ko laksa ba personnalité ya batu ya bongo. Et puis merci mingi na bande konyo subozo ko s'abonner na compte nanga na YouTube ba o pe ba talana ba émission ya karaté pour kuneza na 200 et quelques ba vidéo na sina sala ya ba sujet ebele ils na YouTube robeti tozo kende wapi ba vidéo ba émission tout eza kuna pe. Merci na bande ko belé bo baza ko s'abonner na ba ba s'abonner te so bo s'abonner eza toujours malamu pour na ko faire ko avancer musala ya mama Nicole. Alors nazako essayer un peu ko partager vraiment ba différents sujets oyo ko ezo ko permettre biso vraiment efungola biso pe misu bonsoir mama Wivine bonne santé donc oyo za ko permettre biso vraiment efungola biso misu des fois mayele mususu tozwaka ngo kaka pe pa ya bandeko mususu mutu mususu nzambe aza ko utiliser ye azolobela ye d'une manière et d'une autre peut-être okoka pe kozala na ignorance ya makambo mususu na kolanda mususu ba émission ba vidéo kozala penza édifier pe kolba eloko oyo vraiment nde na bandeko monela ngo vraiment naza vraiment édifier et puis tika na changer façon de voir des choses et puis mususu na banda lundi nasalaki sujet nalobelaki sur nazwi mayele donc pour na bandeko o bazoka mayele na vite faut kozoka mayele nde na expliquaki pe lobi lisusu nasalaki lisusu sujet nalobelaki boma faux relation na 2017 parce que ebele ndenge eza boye bazosalela basentiment alors na poto awa makambo eza ebele oyo bato baza kovivre baréalité ebele donc soki moto abeteli yo te mosusu okasa moto wana azalaka bien nzoka akutana na baconnaissance akutana na vie na ye moko aleka amona makambo ebele yango omoni baémission oyo eza kopermettre biso efungolaka biso misu misusu mutu na mutu aza na histoire na ye aza na réalité moko ya vie na ye aleki alors le fait que misusu biso tozo kosala ba émission boye nazomona pe ndeko na ngai mama Irene Masiandoki ye pe abetaka lisusu sete donc tout ça eza pona aider bandeko ebele pona efungola bango misu lelo sikoyo na ye kolobela sir ba ndoki ya vie na ngai donc bandoki ya vie na ngai tout comme peut bato babunisaka yo bandoki ya vie na yo donc parce que eza na bato mosusu esengaka akino parole de connaissance moko boye po a essayer un peu komona baréalité mosusu ye azovivre na kati ya vie na ye na milieu ya bacamarade na ye na kati ya famille na ye alors yango sujet oyo nazokolobela yango na décembre nazobanda kopesa na ba bonne fête na babino nyonso tout donc ba sujet oyo nalobeli faux relation boma yango et puis ezwa mayele soki baye koyebiso likambu kowela kaka te misu kobisa moto ayebisi yo likambu kowela kaka te kozalaka agité devant likambu mais yo soki ozwa mayele que non misusu oyeba ndenge nini okovivre na camarade na yo oyo misu bandeke kokanisa famille. Alors, lelo nazolobela bandoki ya vie na ngai. Bonsoir kana mama bonheur. Motema papa nono babote place azali. Alors lelo nazolobela bandoki ya vie na ngai, bandoki ya vie na yo, bandoki oyo babundisaka yo. Comment ndenge nini okoki vraiment ko comprendre que muto vraiment ndenge azawana aza ndoki ya vie na nga. Donc azali ndenge aza boye, azali mutu alingi bonheur na nga te maza ndoki ya vie na nga. Ndoki ya vie na yo akozala pe mama boti yo
donc ndoka vina yo akoza pe papa boti yo akoza la pe bande ko na yo yaya na yo leki na yo akoza la pe ndenge azawana ata proche pour lelo msusu mutu susu omona ndoka vina ye ezaka msusu ba camarade mes famille te ba misu ba bundisa maka na famille eza lokwa neti Joseph ba ndoka vina ezalika ba frère na ye eza lokola Abel ndoka vina ezalika Caïn. Alors, pourquoi Nzamba lobaki ke aye kotia division entre papa na mwana, entre maman na mwana, likambo même ya séparation, même banana Nzambe ye mutu atango séparation wana division. Donc Nzambe ko akabola kana sens ke okomona yo oza mutu moto, oza mutu nguya. Oza mutu moko oza na eloko Nzambe mais omona ka batu oyo bakolinga ngote bato bakolinga pouvoir o Nzambe pesi yo te ba o bakolinga ngote ekozaka ba propre bandeko na yo voir même mama boti yo pe akokoza la pe contre yo nene nalandaki émission moko ya mama na biso Irene Masiandoki na fandi belema lelo na monde ke mukili oyo mususu amona msu camarade ne ka mutakoza la contre ye mais fi wana azalaki kombati na mama botiye na zapeli su na sujet mususu ke non ndeko mutu azobundisa libala na ye mutu msusu azobimisa ye mabe pa mobali na ye donc eza mama botiye. Alors msusu yo na kati ya famille na yo ozomona msu ozano bien na mama na yo ozano bien na papa na yo kumisa Nzambe mbote ndeko Jordan. Alors misusu baza ndoka vina yo aza mutu oyo oyo yo obengisi bandoka vina biso bazala ndeni omona yo osali musala na poto ozwi penya mbongo na yo olio somba no atanda kute ata obomba ta o économiser te olio somba ta emisu eloka valeur te ozio kangiso bite na bengisa leki na nga na Afrique aya poto leki no aye akomi kolakiso vraiment donc ba signement ebele vraiment sikoyo amemio na ba problème azangisio emisu kimia. Voilà ndoka vina yo yewana parce que bato bazalaka bandoke ba vina biso rôle na bango ezalaka po biso tozwa pété po biso tozala na joie te ya vivre po biso tozala na nini vina biso e avancer te ndoka vina biso bazalaka bato ba yaka ba blokaka biso sur le plan tout donc ba blokaka biso emsu osaleli epenza nani bolamu ndoka vina yo akozala kape ata mwasi na yo ya ndako yo mobali oza bien bonsoir kana na mama ma pasta Joséphine ba gros bisous na ba bébé na ngai mususu ozaka mwasi ndoka vina ye zaka mobali donc mobali oyo emsu abala ye mais mobali wana azate ke nopo ate kimia mais mobali wana azaka ka pona nini anyokola ka vina ye alelisaka ye. Alors nga siko na loba toujours eloko moko Nzambe soka pesio mobali to mwasi eza siko ya tie yo malgré emsu ba compréhension osala mais oza mutu te mupandi wana nyokola yo ou soit oza na adresse à likuta ou soit oza na place na yo te oza place oyo yo moko seli sentiment na yo alors yango ko se retrouver na ndoka vina yo ba ndoka vina biso baza batu oyo balingaka biso tozwa kimia te donc ndoka vina yo ko zala voir même semeki na yo semeki pa na ndoki ya vina yo. Bonsoir maman Brigitte Mbala. Pardon bolimbisa. Alors na 2017 année oyo depuis na janvier tina décembre banani oyo kangi bango ko bandoka vina yo okangi nani mama Bokilo papa Bokilo mama na bino papa na bino semeki tona parce que on nazoloba eza biblique tant que ozali na pouvoir ya Nzambe ozali na eloko ya Nzambe même Nzambe lobaki on a Matthieu donc yo na papa na mwana boko kabwana eloko kabola bino eza makambo ya Nzambe donc yo oyebi oyo ekabolaki Joseph na bandeko na ye bazalaki sans moko ezalaki juste kaka
parce que Joseph azalaki na pouvoir. Joseph na tant azalaki comme Joseph simple, moi na muke. Azalaki nene lokote. Mais bande kone bakoki ko supporter été. Voir même ata papa o abota ki e. Tant batera ki Joseph. Est-ce que papa wana ta se dérange qui va ma casse à se soucier alors que moi na moko azo mona na te na osala ndeni. Donc afande ki na e. Voir même na bakati pe ya niveau ya 100 ozape na ndoki ya vi na yo azali. Siko yango lelo na ekoloba. Komande nini soki mutu wana oyebi ye. Komande nini okoko bundisa ye. Stratégie nini oyo kokozala nango devant ye. Parce que bandoki ya vi na biso baza batu oyo souci na ye donc ozo attention. Souci na ye ezate que non o fan à l'aise. Non. Souci na ye ezaka ke non ayoka yo oza na problème. Alors ndeko nanga mama to papa soki na mokili mutu oyo ozo mona ke ozo linga ye mais ye pona azo linga ke non ozo aka na passe to mobile moko azo linga ka ke non o souffra kaka mais yo ne boza na lien moko pete donc na kati wana donc oza lokola na satan à personne mutu oyo vraiment ye penza po apesuka passe. Bandoke ba vie na biso za même ba proche même ba connaissance to sala na bango na uta ko ba émission moko lo yebi ke non zwa mayeli o mona emsu ba bandoke vie na biso za oyo yebisi likam obi bomba ponde na ba ki ke non eza na batu misu ba e ko souffler likambu eza te ke non okay obengi Rebecca na bengi parce que moi sanza ebisinga boy lobi na ko yebiso su likambu te musu ba yebisa ko po ozaka prudente. Si vous avez un vie na biso basala ndeni yo yebise likambo ko benge mama pasa yo bengi na bengi yo kaka parce que zala moi sage tela kuna bobo ya ke ili susu po yo okasa ke non ozo sola na mutu moko bien po o yo boza na kimia na yo yika ko signaler que azala asa keba na camarade mais yesiko ya keli suko répéter ndeza na Joséphine mama pasa lobaki na nga boy tala boy yo kuto ko mais il y a un sous ko ozuli sous problème bien na batuli sous bandi sous ko soit laisse muto aboy azana besoin zo kimia. Bonsoir maman Minusha azana besoin zo kimia te donc bando ki avi na biso baza batu oyo baza souci na bango ezate ke non yo ozala na kimia po omemile kino na poto omiene na poto mbongo poto tout le monde azomona poto na mama lilio na ba pasio muto oyo bengisi na poto a commission ennemi muto oyo bengisi na poto a komi donc yo ndoko to komi mabe ya komi mo malamu na ba proche na yo na batu biso ba komi kotonga yo siko muto aboye aza muto azolukelo kimia to aza ndoki oyo ya aza na souci que non malgré ina mbongo na yo mais ya yenda aza na besoin kufa na tension. Siko bata boito sana bangoni na okoma nazo pesa nano bravo na batu oyo soki ba découvrir ba ndoki vi na bango des fois des fois bo réagisaka sous po tomboki mais na niveau siko ya année prochaine peut-être na ba année 2017 ndé na zolo ba décembre sous au bundele on a denga njoto trop OK na sous na ba Facebook komi amso ya ko sakanga te ko swana oui peut-être kanda ngana ko lobate ke non ate o sali mabe des fois to za batu miso ko perdre peu patience na yo o komi to sali vidéo pour o comprendre ndoke vino mais attention bazaka mon côté peut-être yo positionner miso ka na moko na découvrir mais baza sous groupe soki ya famille okangi ya famille to okangi ekota semeki yeba ya connaissance ya camarade azali bandoki ya vi na biso wana aza moto yo ye aza na besoin te ke non ozala na courage misusu okoko mona bakoko na yo boyebi bato ebele na poto awa misu baokende kufa boyebi bato ebele baokufa te na batension mutu soki aza pembeni na yo alukela ko ba problème donc soki yo sali effort te ya kolongola mutu wana pembeni na yo donc yebango yo fo sombaka noka bakisi attention po okoya kobela po na bapoto ezaka oke musala ozongi okoko ke emsu feti weekend wana weekend kuna oke feti te donc oza na besoin
ya bandoki ya bavina yo ozwa bango otia bango lisusu musika ba oyo yo découvrir siko tosala na bango nini bandoki ya vina biso eloko tosala na bango soki moko ozoyeba ke ye wana mutalukela ko ba problème kolandele na nzoto te yo fandika na ndaku ko na ndaku na yo zo ata kombo na ye koma otia ta na mesa obi yende ngeza bo nzambe ndeka ka kombo mutoka na kangi abosa na nga vine mobimba ndeko sakana ta na ba carte mais ko sakana na mutu alinga ya oza so kimia te ko sakana te na mutu oyo ayebi pasi ya mbongo poto te olongoli na Afrika ye na poto et puis bandeko boya na poto emsu muninga se sacrifier par ma connaissance na ye abengi so puis otia grande sœur na yo to grand frère na yo to petite sœur na yo problème ye bango ozandoki ya vie na ye soko lingi ko accepter yango te c'est que osala ki complot na bateau bazaki na besoin mutu ya ndeko no elala na poto parce que comment mutu a se sacrifier pour na yo mais ozota la grandeur ya amour wana te ozo ko créer mutu wana ba problème mususu boko yebisanga mama Moisanza bato pe ba benisanga baninga mais mona ba bandi ko nyokolo non biso kaka ba africain pour la ntuzamba bozo mona emisusu na libi kuna bomoni tomoni secret ya bandeko o ndike bazo kufa te ka pona koya poto mais mutu a se sacrifier mutu o ndenge wana azota moi 500 € na ye azuma moi a risqué même soit au kange même ba police que non même soit tourna qui ata mukanda ne kapoyo ya azo banga bongo mutu na lelo ko mama be donc oza ndoki ya vie na ye donc o collaborer na bateau baza na besoin mutu na ye bandoke ba vie na biso ngai ndeko moko ayebisenga binanga abi mama Moisanza yo makambo ezoleka na Facebook te tanga yo ko signalenga mwana mobali moko mwana mwasi moko apesaka mot de passe na ya kotisele kaka boye a aider ye kaka na ndenge ya ayebi mo informatique te mwana mobali wana kwa mwasi wana solaka na bato misu bayeba mwana mobali wana soka keka pou a bloquer bato wana soka kotika pou a bloquer mama bonheur amoni mama bonheur azosola na fille na bloquer amoni mama keve banje azosola sikoyo moi sikoyo azo comprendre tout le monde comme ça bengelo mais yo ndenge nini nazo komelo bozo répondre te on dit ko bloquer ngabite ti aye ko koka kata bandi ko bisa secret tala na pesa ki code nanga boye siko muto azo sala makambo amte mama be azandoki bino siko bolingi boye baba to e baba ndoki vi na biso na ndenge ni n'est-ce pas na scène kaka ya boye muto pesi confiance muto sali bolamu yelingi ne konzima te bo yesu si na ezali oyo mona no capacité yo o souffrir donc na vie ndenge za wana yeba cible na yo nani yeba nani o vraiment yo o il faut combattre ye so o yebi bien na 2017 te 2018 zala mayele zala na force comment ndeni on néantir donc on y a taillé na groupe na yena kiri na basali et puis qu'on y a taillé na nenga ba compréhension te parce que bandoki balinga ba compréhension te quand na esa ibino na moi simona suissa aluka vraiment donc tellement aza mutu na sekaka na bomoto pona buto ayaka ni na sai même azo yana ye na ba pembe lokola ka Jezabel na bango monda butu mais na moto boy boni do bando ke ba vina biso soki o comprenant que penza oyo vraiment atana famille boko bengana na bino mais eloko ezo kabola bino eza pouvoir eza loko o nzamba te kati na yo o yaza na ngote voilà yango yazo combattre po bato musu ba combattre butu otali bo emsu yo bato balinga ko mingi mais comment bato musu bozo vivre parce que il faut so yebi que non o ya bundisa ranga soka dans de kavi na yo azala musika musika bandeko bo fungula sko misu parce que nazo sabino na ba année zo ya bato ba ozani suna bolingo te ebele ba koma ko se rappeler na maloba langa
tozo ke na suka moki batu baroza lisusu na bolingo te bolingo ko kita. Donc il faut déjà to yebaka moko na moko parce que moto aza pona alukelo kinya même étant que un ami. Donc il sera dans ndoka vinoté na ba douleur na yo na ki songi na biso ki songi na sens que toza ba to ka na lobaki lobi na ba mama ba ndeko misusu ote ami malamu ezaka a Yesu toza na ba ami malamu baza toko niete toza la besoin batu. Alors oyo olingi to kango ndoki te yeba ko supporter passe ya mninga douleur ya mninga problème ya mninga ya mama bonheur eza batu misusu baza eza na mama bonheur asalinga misusu abetisinga mo isanza libaku menga mo isanza na yebi to solanga ne kati donc lo soki na ndoke vinete donc kati wane ko fanda parce que eloko ko sala biso différence ya mutu oyo poto yeba kaza ndoke vina yote tant atakutu souci ezali to mo libaku problème eza au mona ka mutu wana obombo donc un esprit ya Nzambe bozo mona te na poto abatu baozanga kimi batu baozanga kimi aka bato biso to kuti na poto o biso to kanisa ki ba famille bandeko voire même na bakati ba famille na biso ba rando na nezali o kimi mbula na nsoki na nini na ebale soki mai ne balozongi na mokilo ye na mokilo ngo ye lisusu okumba na tolo bata camarade to ko mata lo famille problème lisusu ozo bunda malokola Joseph te ozo bunda malokola misusu kutu soki kaka na sagesse ezate bon kufa lokola Abel parce que na niveau même ya famille il faut yeba pe banani oyo balinga kote bande ko bolemi sanga bol baté na famille o batu makila moko il faut balinga nana yebisi bino bitumba famille ko te bitumba moko très dangereux. Et donc, il tombe maman que non, au moins que même dans la famille, ndoki a vu na yo azaliwan. Loko la na kata famille même. Ce que yebi que pour au moins na msusu, yo zana nande kono bien, mais au comprenez te kaka le problème. Mais yebi pourquoi zo le problème? Yondo yebi te, cause la loko la Abel te. Cause la loko la Abel te. Hein? Cause la paix msuna qui dit ba loko la Joseph te. Il faut pas causer la un mot pendant les ans cause la réveiller. Na sepela au moins na geste ya Joseph tango Yesu ilobine que non telema nani héros dans la besoin bomaban. Joseph a telemi akimi na akimi si Jésus. Donc et ça na babilo monsieur les senga courage na yo. Si on yebi déjà que non ndoke vino, o yebi même ozo yeba même à ta propre famille. Oyebi ke seme ki wana to kabeli eloko andima kote okozo bana na yo kende kotikela ye pourquoi okozo bana na yo bande kukutu bolimbisa ngana ko misusu te eza makila elikambo makila ezalaka awa te muto Abel elala likolo makila Joseph bateka ke likolo makila apo ateki teti boye beloko moko même na mokilio. Et l'autre, ils ont câble la battre. Ils ont deux choses. Aux alina étoile, ils ont la makasi. Ils ont même écopé sa jalousie partout. Ils peut-être que chance. Mais pas une chance, ils ont étoile. Ndenge nalobaki na le mona komaki que non ndenge ba journaliste mususu ya biso bango pona bango bayebana il faut ba page wana batiaka bango na ba page mona du vidéo ya sali buzo bane donc azo forcer le moko boye mais eloko mususu za tango botami na bona étoile ngala zoba voir même matin ndeko moko asenganga lobi mamo isanza naiba na mutu moko na ba page wana est batia vidéo nga bifana na ngala yebi ba kolo ba page wana nyonso nazala mutu akoda kinga déjà na yebi na mabango na ba oya biso Suisse na yebi ba page nyonso bazo diriger ba nani bazo dirigeant ba mona ranga déjà na kata Suisse ezali suki na Saint-Gall suki Saint-Gall auquel souti Genève ce qu'on na kata Suisse déjà des Saint-Gall na zo ba téléphone mona ba mama ti Genève lusus donc ba yebi ote donc aux étoiles au déjà ça mutu que non ba yebi parce que déjà aux déjà des Saint-Gall
ti baziri kokoti ti oye souti Genève obimi misuna anemas donc oza mutu o déjà ata au moins o forcé alors yo seme ki wana linga côté etala bo za babilo mususu nalandi émission ya Ilan Masando ki ndenge moi mobali wana mama bokilo na ye ndenge aleli bana na ye mibale oui et ça lui passe pourquoi et ça lui nga passe na yo keli nde batu mususu mawa bali ko remplacer rôle en Nzambe faut pas remplacer Nzambe yo sa musala na yo Nzamba sa pe musala na Baibeli ba opesa Nzambe musala même na kati famille na yo courant elekaka na cousine na yo yo sikoyo lobi te ngalo kwa courir asale la nga moi orgueil ngalo bandu keka kotala orgueil otala ndeni merci beaucoup kana mama bonheur Nzamba pambula yo tina tessin lubata tina tessin kuna papa nono kuna ba yebi mama moisanza mais ndeko nanga ennemi na yo ndoka vi na yo soko loupé na famille na yo soko loupé na camarade kota mbali no okutana naye okutana na semeki oh diable atie antenne alobi ke tout mantelenga vie a moto yo faut ezala bien te et bon yo siko lobi te semeki lokwa betaka nenga kara nga na oya na nga kaka mama eloko ko sentir coupable ce qui m'a bien envoyé mutu bandaki pa na yo yo bandi mabe te ya bandi abandeli yo ya biloko milimo ba compréhension milimo ba mvutiment au moins ils en ont pas noté na ba prière et puis il va se protéger pourquoi dans zone ba sujet o bandoka vi na biso na yebi bandoka vi parce que ebele ndenge bazawa mususu ayebi ko sala na discernement te que non ya koyeba ke mutu oyo azaona za na souci na ngate ya ni ya bana ngate ezala bandoki soki yo lakisi caractère mususu akobanga yo ndoki soki yo lakisi tolérance na mutu na moyo asakaneli yo wapi autorité Nzambe apesi yo autorité ezaka prière te autorité à parole évangéliste c'est Benjamin il mosala na Nzambe papa yo bino bato boyi makambo bien susu autorité ezala ba esprit mususu et okima nango te na ndenge ya obandi koloba balangi non esprit mususu monika ke non muto ayeli yo na ndambo na yo abandi koleka na cuisine na yo abandi kofungola banzungu akeli su na badouche abandi kocontrôle te boye te semeki yo sala ndako na onga pe na ndako na mpona nini boye ozosala boye ebele batiki babiloko wana trop aux yeux yo pe ba possession aux yeux yo pe ba mvutiment parce que il y a ça semeki azabe semeki ya batu mususu donc eza ndako na yo okoki ko permettre ngo te que non muto akoti aleki na cuisine ebele même alambi biloko normal ndeko mobala ye to ndeko mwasa ye abebisi biloko oyo komimangambo likola nini manque d'autorité. Pourquoi? Parce que vous avez une cousine à Yesu. Vous avez moins Nzambe, mais Nzambe a un pouvoir d'autorité. Il faut que vous ayez